Bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokuta na biso na bino po likambo eza ya contrat tosigna toyebisaka bino ke totala nani akotrahir moninga bino bovandaka na bandako biso tolukelaka bino bainformation pamba te contrat tosigna nde yango wana yango nalobaka atako mopepe eza makasi atako mbula ekonoka atako moyi eza makasi biso na bino likambo eza ya contrat bandeko na nga mboka oyo ya biso mboka oyo ya ngai makambo eza trop to kaka makambo ya M23 to bosana yango kutu lelo toyoki lisusu ba M23 basali déclaration toki bato babandi kopekisa bango bosala boye te bo respecter kaka ainsi de suite biso toyebaki M23 ekufa nango ebatamaka to esekwi ezaka ba masolo tokobeta masolo bandeko na ngai likambo ya seni oyo etelemi ndenge etelemi wana bien que kuna toyoka bien que pour un fonctionnement, il y a déjà 92 millions de dollars américains. Mais moyen va organiser, ceux qui vont organiser l'élection à gouverneur, au bako katata ba papier ba pesi ba député provinciaux ba tché bulletin kuna 1 million de dollars. Yoka frais de fonctionnement n'engez allé. Pendant que bandeko yanga bazana c'est ça ba ko nyokwam. Et le komo côté kuna. Frais de fonctionnement et yakate. Masolo mususu bandeko nangai Antoine Gizenga a restructuré les sous-partis, a nommé secrétaire permanent Moussous, Naba Djuenaye, Masolo Tokobeta Ezaouana, Tokobo Sanate, pour Naïbisa Bino que n'a pas quoi il faut que Bakanabanda, pour ma balle et Koufa Batubatika la Gana Alliance. Mobile ya bala na Facebook, moi c'est bala na WhatsApp. Oya solo la kana nani, oya solo la kana nani, tiba air tardif. Et puis Babeta kama soloni. Yango tolobi bandeko na ngai tokobeta masolo ya université populaire université oyo batiela bino pona ko échanger makambo mboka bolongwa na makambo ya ba WhatsApp ya ba Facebook esila kate mais mboka na bino boyebi bisike ezokende te bo échanger makambo politique olia kozela kaka mutu apesio chapeau apesio polo obandi yo leki bango mais oyebi nini ozali ko sala na été nini azoluke pa na yo entre yo na ye nani mokonzi. Voilà l'importance de l'université populaire. Yambala oyo bakozala wapi, tokokuta na wapi parce que biso pe tokoya wana na système ya lisu. Ezaka likolo ya misini bai. O baninga ba ko mona te biso to mona. Mona mboka Steve Mbote. Mbote ndeko lise. Koza malamu. Moi malamu. Moi malamu pona. Na rythme RDC. Oh, RDC za na rythme. Na rythme ya stabilité à cadre macroéconomique babiloko wana yo kaka. Ah, oyo ba tuna ki na parlement balobi que son excellence monsieur le premier ministre vient nous dire le cadre macroéconomique en lingala. Ba député Obama Tumboli. Tolingi tobeta moi lisolo mais en tant qu'analyste politique, acteur politique, on consala quand même moi analyse na yo. To kaki biso to yebi ke makambo M23 ici là. Même makambo amnistie. Toka que bato ebele babima na amnistie bazaki bato M23 bandeko na ngamu batikala ti lelo na ebite soki ba procès ko bandela pona masumu nini na ebite mais lelo toyoki ke M23 zo menacer lisusu que akoboya ko respecter o basinyaka commentaire na yozani ezaki abatamaki est-ce que zaya ki asekwi parce que biso nyonso toyebi ki akufati non commentaire ezaka ka kosenga bango batika aventure wana parce que mboka na biso eza na posa ya kokende liboso soki réclamation ezali il faut réclamation wana esalama na cadre ya ba institution parce que lelo il faut koyeba ke na kati ya démocratie soki olingi osala réclamation soki eza politique faut sala ngo na kati ya ba institution plus précisément na kati ya parlement et soki violation wana eza ko oyo baza o moniko za victime nango eza kobuka mibeko okoki kokende devant la justice devant les cours et tribunaux donc réclamation moko koki kosalema te na kozwaka minduki pe na kobomaka bandeko na biso ba congolais donc biso moko toyebi que démocratie na biso evandi nanu malamu te soki ezalaka malamu tolingaki tosala ba tribune te pe université populaire te. Mais même si ezalaki kotambo ya malamu ndenge na bamboka mususu tomonaka ke débat esalemaka kaka mais débat wana fo ezala ba débat ya idée débat ya makanisi fo ezalaka te ke tozwaka manduki
une réclamation simple bino bozoli en manduki bobomi ba congolais donc batika aventure wana pe ba politicien nyonso na kosenga bango ya majorité pe ya opposition ba genre ya ba attitude wana faut ba dénoncer yango parce que tout ça pour ça que peuple ndas à l'arbitre au lieu que manduki Tommy Solo et comme arbitre et soit place il y a peuple congolais. Voilà, pendant que opposition bazali na combat éternel na bango po bango babunda kaka ngande leader ngande na l'équipe bango ngana pendant que bango bazo wele la leadership Antoine Gizenga a restructuré son parti. Comment vous avez accueilli la désignation, si pas la nomination à Lumumba Gizenga comme secrétaire permanent à Palu? Non, nako profiter na itandoike surtout na émission ilanda makamingi netio yayo pour que na adresser mes sincères félicitations na nouveau permanent ya Palu pe na adresser pe ba remerciement na biso pa ya patriarche Antoine Gizenga. Non, nomination ana to accueillir yango malamu mingi parce que camarade Lugi azali militant ya kala ya parti pe azala qui très souvent dans l'ombre mais ba oyo baza ba militant ya parti ba ebiye simplicité na ye humilité na ye capacité d'écoute na ye to kanisi ete Palu na moi ba problème mo azwaki aza na posa ya permanent moko yo ayoka kamingi aza na posa ya permanent moko yo akoki koyoka ba vieux pe akoki koyoka ba jeune permanent moko akoki ko créer unité pe cohésion na kati ya parti parce que parti neti Palu eza na destiné moko a monene po na mboko yo et réaliser plus de 55 ans donc ils a parti moko faut ils ala vraiment mwinda mais na moi tango moko to moi bateau bandaki ko toboka moke moke mais yé na expérience malgré kaza jeune mais na expérience aza nango na humilité azala kanango to ko senga vraiment à concilier ba camp nyonso yo ba mekaki ko bunga moi moke pour que parti na biso kende liboso. Voilà oui biki bato bele ba komi tout na balobi Antoine Gizenga zakana ban et moi na ye biso to yebaka ite yo zolo baki ba militant ba ebi bato bakamwe ba balobi est-ce que zakana moi c'est la première question. La deuxième question aussi les systèmes en gros tozo vivre na l'église to ndenge oyo omoni pasteur ateya tei omoni ki nzoto elengi acéder pas moi na na ba zela nanu te et bandi ko soit yo boende non naza calme ndeko désir et na politique peut balobi bon ça doit aller du père au fils au nom du père omoni ne basala ka et pas na biso na l'église catholique au nom du père et du fils bon Saint-Esprit ko yasi donc les systèmes wana non ndeko désir omoni yo moko lobi que bato belé ba kamwe est-ce que patriarche Antoine Gizenga zalana bana même na kati ya Palu bato musu banda ko mona camarade Lugi mais ba ebaki te kazala mwana ya patriarche donc ye moko azate moto moko abetaka tolo na le fait que aza mwana ya patriarche mais faut toyebaka que ndenga na obi profil ya camarade Lugi par rapport ya ba problème au Palu aza nango ngana obi eza profilo esengeli na lobaki même pas le fait que aza fils ya patriarche na kanisi était même na nomination patriarche atali kaka te le fait que camarade Lugi aza mwana mais atali moi ba qualité o aza nango surtout humilité wana ye moko nde na obi abetaka tolo te ndenge kaza mwana ya patriarche humilité wana nde koki ko permettre surtout capacité d'écoute et koki ko permettre à ce que Palu ke liboso moni eloko bebisi moi Palu eza koyoka yoka mabe omoni bato bayaka lobi likambo mabe olie yo kamoninga yo zui position contre ye pendant que yo za permanent eloko wana nde moto créer ba antagonisme ebele na Palu camarade Lugi na profil aza nango et koki ko permettre à ce que ba problème est à la résolu donc patriarche atali likambo ya royaume te parce que noma bato ebele ndenge na ndenge ya ba oui mais azaki kozela ndenge na dernière minute pour kabimisa cartouche ya suka non mais cartouche ya suka ezala lokola héritage mbala moko ngana koyebisa ndeko Eliezer foyeba que bato bazokanisa bongo baoza déjouer parce que parti Lumumbi studifié eza na ba document nango donc biso bitumba wana ya ba succession ekozalaka te sinon te nomination elingaki créer pe ba problème loko créer ba problème te elingi olakisaka ba militant ya Palu
baza na sagesse mususu baza na maturité mususu politique pour na bango bazotala ndenge nini parti après le patriarche ko existaka congrès loko ezali de temps à autre congrès ko banda ko désigner nani akoza secrétaire général et en plus faut boyeba que ba nommé non pas en tant que secrétaire général mais ba nommé en tant que secrétaire permanent donc na ba église mususu bazopesa sa responsabilité il y a liboso et pas à moi mais ils mon côté donc il gère le parti au quotidien mais au moment opportun tant que que tout ça pour ça il y a secrétaire général à Sika ceux qui patriarche à cause à la tête congrès n'a biso et se réunir parce que les militants à Palou bazar militant local à la partie mususu biso pour na cause militant faut aller assister régulièrement dans la réunion paix au cotizaka aux en règle dans la cotisation. Au Pesaka Misolo. Au Pesaka Misolo. Ce que que non, aux ala militants en 92, mais depuis 92 au cotisate. Donc aux attend à droit mon côté, il y a quoi élire un secrétaire général, tout ba membre mususu. Donc il a quoi n'ande n'a pas lu place to bangi la kate, makambo à succession en goana, motonio so abundé la succession n'a pas lu aza tricheur. Mais moto a yebi que aza na ba qualité, aza na profil, a yebi qu'au moment opportun tant au congrès ko salima, ba militant en règle o ba cotiza ba pesa mosolo pe o ba assistera na ba réunion ba désigner démocratiquement un secrétaire général. Na zo kende pas moi na mboka Blanchard parce que mon quoi la gagner ça na plateau té mbote maître Blanchard mbote ndeko Elise société civile les obéla non société civile ezali na kimia ezotala boni mboka ezotambola pe toza ko accompagner toujours ba institution na biso pamba te bitumba ya makasi ya société civile nde yango wana komona ba institution ezala na kimia po ete ba permettre kita pe tombo ya ekolo po ete bana mboka ba vivre ndenge ba bikolo misusu ya ba baza vivre na mwa kimia ezana kimia alors que basengi bango ba pesa président ya commission électorale commission nationale électorale nationale indépendante CENI mais wana bazoposer problème ba mususu ba kei koyokana ba yeko bimisa Corneille nanga ba mususu ba bandi ko sala ba déclaration na zoka Albert Kankenza Marini baza côté na bango ozui ba évêque Pascal Mukuna ba Mukuna ba Kijamina Bangalasi ba mususu côté na bango ezokendeka malamu et yo lecture na yo ezandengeni est-ce que candidature il y a Corneille Nanga ils ont mérité à ce moment précis est-ce que yebo yebiye est-ce que à côté ko résoudre problème au ba congolais bazana merci mingi ndeko Eliezer na omoni na mboka bandeko fo bayebaka que toponaki démocratie po et sunga biso tomonisaka ba compétence ya moko na moko soki tomoni effectivement que mutu oyo azali compétent tout sengi na bandeko oyo bakoki ko désigner bakoki ko apprécier compétence na ye ba désigner pona makambu ya ndeko Corneille Nanga il faut koyeba que ba composante wana oyo ba confession religieuse et bazalaka au nombre ya 8 ba se réunissaki na plénière na bango pona ko désigner ndenge mibeko loi ya commission électorale nationale indépendante et lobby ba désignaki ndeko Corneille Nanga na ba 8 confession religieuse wana 7 bazalaki d'accord kaka bandeko église catholique nde ba se retiraki pour na désignation wana mais ba participaki na assise na plénière makamnyo surtout ndenge salamaki alors bandeko oyo ba eko bima lisusu alors que ba participaki na désignation ndeko Corneille Nanga lelo oyo bazo bima pona ko sala ba déclaration to senga na bango bazonga nano na nzela bazonga na nzela pamba te mboka na biso lelo oyo tozana besoin lisusu te ya makelele oyo ekoki kozongisa biso sima biso tout toyebi que ndeko malumalu azalaki na mwa kokoso santé tungisaki ye et asengaki démission na ye po ete à permettre à cette institution et fonctionner normalement pour être année année électorale. Alors lelo otango ba confession religieuse ba sangani pona ko désigner mutu na bango to moni kombo ebimi ndeko Corneille Nanga c'est vrai que l'église catholique azana par rapport à ancrage ndenge to le par rapport au niveau sociologique azana moins importance makasi mais démocratie ezali kotala nde voix ya majorité ba église o mususu batikala ki bazali au nombre ya 7 lokola bango ba porter dévolu na bango epai ya ndeko
Corneille Nanga, moi je pense qu'il faut tout s'incliner. Tout s'incliner. Non, mais, Maître Steve, j'ai la place où on a comprendre. Bao bazala qui set wana banani parce que ngai tokenda ki ba invita ki biso na seka ba pasteur ba kijamina ba mukuna ba bazamu ebele kuna balobi tolingi te muto ya ko pakola église de réveil bozoba Corneille nanga biso to ebiete il faut totala to eba so kinani bazotinda bakotinda mutu kaka bo ya mibale. Est-ce que c'est l'homme qu'il faut na stade oyo? Est-ce que la Seigneur a besoin d'un technicien ou bien la Seigneur a besoin d'un manager? Oyo est capable de convaincre et la communauté internationale et le gouvernement pour que bacha misolo bongo ba organiser ma ponomi. Ou bien azana posa ya mutu kaka ya kemwa na kenda bwende chwapa lisala ekungu bokungu na kenda masimanimba sakanya lukangaba. Ndeko Eliezer nakanisi que seni na moment oyo Congo na moment où tu as besoin ya mutu oyo effectivement azala na capacité ya ko maîtriser institution en termes de technicité, il y a ba question électorale et en plus de ça il faut tous ala nan ndeko oyo aza ko maîtriser management ya institution na pambate en dehors ya makoki oyo mboka na biso ekoki kotia tokoki kozala pe lisusu na besoin ya mwa lisungi ya bandeko libanda et il faut ndeko oyo ako présider na institution na il faut azala mutu oyo ayebi ko convaincre mutu oyo ayebi ko solola na bandeko ya libanda po ete apesa confiance na bandeko ya libanda que non effectivement musala oyo ko salama na institution na ezali musala oyo et kozala contester lisusu lobité mais kozala musala oyo et ko mettre tout le monde d'accord même si tout le monde tozala ka d'accord te mais du moins na majorité ya bandeko ba kozala d'accord par rapport ya musala oyo ko salama wana mais par rapport ya technicité bandeko fo bayeba que ndeko Corneille Nanga auti na l'inconnu te na néant te ndeko Corneille Nanga a travaillé na CENI azalaki secrétaire exécutif ce qui n'a beau sanité à CENI adjoint et azali na maîtrise technicité à la question électorale wana et ce qui te zongi par rapport ya provenance nae azali mutu oyo auti na société civile ba confession religieuse wana ndenge lobby et comment le rôle ba wenge ndeko Eliezer mutu nyonso tout lelo to monaki ndeko mususu pasteur Kiziamina a créé moi ba utayi ko élire donc basé moi ebele maintenant ba se réunir ça qui va se retrouver na kati ya plénière wana société civile ni azana na regroupement na ils ont regroupé quelques églises de réveil ba pona qui est pour akamba lingomba na bango association na bango misusu pe ezali ba Albert Kankenza bazali moi ebele maintenant ba se retrouver na plénière bango nyonso tout bazalaki wana mutu oyo a salaki abimaki aboyaki ko participer na vote wana ezalaki kaka église catholique mais bandeko wana nyonso tout misusu bazalaki na kati tango kombo ya Corneille ba bazoboya ye bazalaki na plénière mais lelo oyo soki bazongi po ba leka lisusu koluka ko contester ko sala ba déclaration wana to moni que bandeko bazolinga ba mema biso lisusu na moi blocage na moi loyenge biso société civile et loko to boyaka chaque fois yango wana tozalaka devant ceux qui ba pesi biso ba responsabilité na biso très souvent tolingaka ko pécher na ba désordre na biso na ba incompréhension donc ngonga oyo ngana ko loba ete ndeko Corneille Nanga azali mosan touté azali mutu lokola mutu nyonso tout ndeko Eliezer pamba te po yeba que ata soki tozu pape auti Rome po akamba ba institution na CENI il faut to yeba que moi ba koko so ekozala kaka alors le mieux à faire ezali ya ko soutenir les lois de Corneille Nanga na ba conseil na biso na ba directive auto ki ko pesa ye en tenant compte il y a loi électorale wana na calendrier na bango po ete atambola malamu asunga mboka tokene na maponami oyo ekocha biso tout quand même na kimia olieki Maître Blanchard CENI nzembo nango chaque jour ezaya ke twana misolote bien que na yoka kipe mwana mboka bati lukwebwa yeko beta bango nzete na mukongo abi jamais pino boko banda ko kosa ba congolais boete o seigneur zana misolote to pesa kabino mbongo oh c'est pour le fonctionnement bolobi calendrier zo sala teninte bozana chômage au lieu ko pesa ta c'est ça pe moi musolo muke ezate donc pona ti lelo ti boye ba yeko kabola province ya Équateur Kondo Koyagalo banda kenda ba organiser te pona nini la CENI exigeait 1 million, je dis bien 1 million de dollars pour na kozwa avion awa kokoma na mbandaka kobenga ba député wana baza soki combien
baza 500 comme à l'Assemblée nationale T. Donc, l'Assemblée nationale baza 500. Donc, ce qui est selon CENI, ce qui va faire à organiser, organiser l'élection. Donc, Senga a 20 députés, 1 million de dollars, 20 députés. Donc, la CENI a besoin d'argent. Bien que Yémo Kwazo Boufang, il faut tout ça, mais surtout que ça la CENI. Parce que qu'on a là réseau Bimaya danger. Alors, la CENI a besoin d'argent. Est-ce que Corneille, oh biso, ngana lobaki ke na beta ki na Google na moniete, bande comme ça baye balobité, azomona na Google. Bon, azana bantre wapi, akene ko convaincre la communauté internationale pour que batia misolo, et puis a senga pe à faire face na oyo institution en boka na biso oyo komi oyo alobi ndenge na ye oyo alobi ndenge na ye tozo comprendre te tozo kende kaka bout. Est-ce qu'il est capable de tenir ou bien il y a l'issue kaka ko banda ko se plaindre non voilà on n'a pas de moyens ainsi de suite. Je crois qu'il faut tous la responsable na mboka au monitango population aponaka biso aponaka bakambi po ete bakamba mboka atiaka motema nyonso tu epai ya bakambi wana et soki bakambi lelo tokomi déjà ko beta mabaku tokomi koyeba tema ngamuni tozosala esalaka pasi mingi na niveau ya peuple oyo atalaka biso tango pourtant aponaki biso po to représenter ba espoir na ye. Alors CENI eza institution oyo ezali na l'état tozali na ba institution oyo eyebi ko contrôler pe soki makambo ezosala mato makoki oyo batiaki na disposition ya institution moko ezotambola malamu te eza ba institution il faut ko contrôler yango. Alors ndeko bandeko ya CENI à chaque fois bazaki koloba awa na polele na bitando ike na bachaine na bino biso tout ozaki kolanda yango bandeko ya gouvernement pe bazaki kolanda yango ata mokolo moko te batikalaka ko contester yango biso kutu awa na émission na yo ndeko Eliezer na micro na yo tozalaka koloba chaque fois que tozalaki komona na ba budget nyonso tout bazalaki ko voter bazalaki ko yebisa biso que bazalaki ko prévoir rubrique moko pona maponami premier ministre tomoni lisusu alobi que na budget OEP ya 2016 va prévoir moi rubrique mon copo na ma ponami oh il fait ça là. Alors ce qui ndeko bati lukwebo a imoni que ba pesaka CENI makoki. Alors baleka na ba voix o ezali légal ba voix o biso tout oyebi ba tcha de CENI devant un fait pour être CENI a démontré biso e pa wapi makoki on est kendaka pamba te bandeko ya CENI tilelo bango bazo yebisa biso que makoki ezali te. Problème est il y a montant il y a 1,5 million pour l'Équateur mais problème est-ce que makoki yango épais samaka ce qui est épais samaka. Oui mais c'est long dingue qui maître Blanchard oui que tous ça quand même ba journaliste d'investigation kuna baya bazo toucher ba 30 000 balles par mois tango zo mona ke bazana repos calendrier ko tambola te beti poto ba 30 000 balles yo ko toucher kan ba honoraire rango mais gouvernement gouvernement face à responsabilité n'a pas battu tout le monde va réduire ba train de vue il y a ba institution mususu tout le monde ba province au ba créer asika moi ba quotité au ezalaki ya bango bazongi c'est là bango pour na fonctionnement na bango ba 4 mois ndambu na makoki na bango ba lobi pour na kotiana mambo ya ba élection mais comment qui ko comprendre que na CENI batika bango ba vivre impunément lokola soki pe bazaki ko vivre na mboka o ya bango mususu basalaka ba dépense nengo zolo ba 30 000 $, on a bien kenga na yoki on a mais ce qui ezali yango gouvernement face à ba responsabilité na ko sala ba dépense ya ba 30 000 te ezana ba ya bazo toucher ba 30 000 ce qui est bon en tout cas gouvernement na ba institution surtout ba telema ba zo ba responsabilité na bango pona ko zongisa makamu na nzela pamba te tozana besoin ya makoki wana pour ba élection sala manane ya bosolo pe tozana besoin ya makoki po esunga na ba institution mususu na makambu ebele o tozana yango na mboka na biso na yo. Bandeko balandi eza kaka ndenge boko yoka wana parce que yango na mona ki député moko azoki na parlement ezo so apemba tie na veste na kaka bor moko ili oh honorable les années ni nalinga ke na CENI parce que kuna la trop mwana mboka Steve nazonge pana yo université populaire initiative oyo zwamaki pour nous échanger na bayimboka awa bandeko bako benga ezala bao bazana likasi bao bazana kasumbalesa bao bazaye belé bango nyonso to basenga kanga kutuke biso tangi biso te bao bazana kaemba donc moyen ko tanga pe bango nyonso to ezate université populaire yambala oyo eza matière nini bo prévoir pour nous échanger na bayimboka
et puis oyo bosala qui a fois passé bolobela kinini ndeko ndenge tobi université populaire tango tolobaka ngo tango nyonso tango tosalelaka ngo tolobaka ke université populaire eyaki mpona ebomande ignorance pa ya peuple omoni peuple lokwa aza mokonzi na démocratie soki ayebi te ndenge nini bale ebetamaka eza vraiment libungi mpona biso nyonso yango wana même eloko outi question outaki kopose ndeko Blanchard politique à Congo est comme il voit mbwakela au moins moto alobi au lieu que abeta lisolo ndenge beta makana politique a local résoudre likambo ndenge barango na lopoto structurellement mais baza ko bwaka bambwakela soki lelo bato baza ko toucher ba $30,000 to ebi que seni eza institution ya nzambe te ezali institution moko yo eza indépendante na makambo ya misolo. Même primature ils ont la dotation nango ba institution mususu ils ont la dotation donc lelo tokoki kokoti sa makambo wana na parlement ministre wana lobby azana ba député na ye aurait kokoti sa question wana na parlement pe ba débattre nango ba komi ko créer une dotation pour na seni comme ça misolo ezalaka gaspiller te ko bwaka bambwakela sans kokota na ba institution ezali respectueux te au moni peuple ya zo ka ke seni aza mosolo te mosusu obi aza mosolo mais mosolo ngo combien au moni débat le na démocratie faut comme balobi 92 millions de $. 92 millions de $. Et kokaki ko sali sélection nini au seni a salisi yango te aza ko dépenser en gaspillant donc nyonso wana ba débat wana nyonso faut salama na ba institution o eza reconnu na l'état yango tozo senga ke bambwakela wana elongwa oza na problème omemi yango na institution habilité pe basali débat na institutionnel université populaire première séance deuxième pe troisième to concentra ki yango mingi na makambo ya décentralisation pe ya découpage omoni lelo faut koyeba ke ba province na biso na ba superficie nango pe na population et ça, plus ou moins, le État, la plupart des États africains ici, Gabon, Zambie, ce que tu bien, la superficie, la démographie, et Kokani, la province, na certaines communes, même il y a ville à Kinshasa. Alors, il faut nécessairement que tu appliques le compromis au fédéraliste, unitariste, yokana, la province, il faut 50% de budget. Pour l'État malamu, c'est-à-dire 40% pour la rétrocession, 10% pour la caisse nationale de péréquation. Donc, il faut population à que sa décentralisation dans ma découpage. La décentralisation, c'est un temps où sa pouvoir peut solo dans la province. Mais découpage, c'est ça la province, na kukanisaka que tango bazo kabulango et kukamba malamu. Mais biso to baraka ko kabula province eza ko résoudre problème té. Les lots pour résoudre problème à la province, il faut toper ça ba gouverneur ba pouvoir penami solo. Yango wana to lobela ki yango na 4e séance où ezalaki na commune ya Ngaliema pen bana Ngaliema ba sepela ki makasi parce que bango moko moto ba benga ki biso na makasi ba botola biso. Mais kuna teluka ki ke bolinga ki bolia Kuba Steve balobi Pakatina Numbangu, Obosani Libumu. Jamais. Non, ezalaka na moi mikakata no moni makambo tosa université populaire tango tosa eloko moko pona peuple photo e baka que ba ennemi à peuple ba koika ko combattre biso. Donc tosa déjà préparé psychologiquement pe to ki makate to ebi que tosa en protection ya nzambe pe à peuple congolais. Pona 5e séance tosa kosala sur le chômage. Parce que moni makambo misala iza makambo moko iza ko déranger ba congolais makasi au moins bande ko na biso abasi ba koma lobake bazana ba masque de vieillesse pourquoi parce que bande ko mibali bazana misala te tango bazana misala te pendant que ba dot et comment ba $1,500 $2,000 et puis ba fête il faut louer ça moko bien hôtel et la paix bourgmestre moi muké talaka mariage civil baki tango bazwaka soki comme chaque mariage boteka kango na marché nini bon kuna ngana zate hein na biso wakoma na masque de vieillesse pourtant les lots pour na osa mariage c'est plus ou moins dans les $10,000 siko ndekwaza na mosala te ndenge ni na kokende abala mwana bino mwasi bino libale commandette koteka mwana
Alors, bandeko na biso basi bakio mibwaka pa ba pasteur. Pendant que makambo wana lelo alibala eza makambo ba pasteur te, même si bakoki ko intervenir, mais eza makambo moko à l'état na biso pe économie eza ko fonctionner te. Donc au lieu que tota makambo ke misala eza te économie eza fonctionner te, to betande bato ya l'état ya mbula mata bigogo, biso to koma ko mitika pa ba pasteur ba masque, ba soko za mosala te ko. Oh papa ndenge na loti kaka koko na nga na ko benga nga nzoka nde masoleza kuna te. Masoleza kuna te yoki ono koko mutakanga misala non depuis na botama na tangi les classes na six université nazo zo mosala te comme si misala ngo ezalaka. Non biso to ko betela bango lisolo to pesa bango ba statistique ya ba chômage ndenge ezali pe to lakisa bango ke moni ba koko oyo monaka bazo tambola na nzela azo sala eloko te to ta vali na nzela azo senga mbongo. Koko wana za ndokite po mona lelo yoka non koko wana ndokite la vanda la wana sa elo te. Et puis ça qui mutu alinga pesa 1000 francs au pesa au nom de Jésus au nom de Jésus. Pour kaloka yete. Comment est-ce que ba koko na biso pourquoi ba vivaka na pauvreté? Peut to expliquer pourquoi toza ba ndeko na biso pe amike ba na biso amike pourquoi la plupart bazo koma ba shege bazo koma ba kuluna nyonso wana eza conséquence ya manque ya musala peut to expliquer chiffre à la pouille. Comment est-ce que Makambouana sur ça la maka et peut couper sa suggestion pour un total année pour résoudre le problème dans le secteur de l'emploi ou les problèmes mon quoi ma casse donc le premier ministre tout peut le président tout aussi est à na Makambouana misala donc yango to ya to beta li solo nango ba e backer en quoi est-ce que les amis kakata makasi pour l'économie na biso pour na école na biso yango to za na droit à erreur te to za na droit te au rébellion installema. Parce que mboka na biso toza na makambo ya minene o photo sala pour l'économie telema pe pour na mboka na biso kende liboso. Musala ngo ya ba minduki oyo chaque fois. Ozo bomanani. Eza pe na batu misusu pe ba memela biso culture wana ya ba minduki biso bakoko na biso ya bango minduki ezaki akezamba bomi mwa nyama na ye tolie mais o minduki bino pe ko encourager ka bango wana ba beti masasi lobi bo négocier okomona ka bango ba komi ba ministre. Maître Blanchard naza pas na yuti likamangwa chômage oyo na lingi na eba na Congo eza ba chômeur nde mutu bazalaka ou bien ba sans emploi nde mutu bazalaka. Ndeko Eliezer makambo ya chômage toyoki to beta lisusu moi c'était wana premier ministre a bongisi mwa muke pamba te mbala nyonso tozalaki koleka na émission na a pona koloba que taux ya chômage ndenge gouvernement azalaki ko présenter yango ezalaki penza bongo te pamba te tolobaki mbula na mbula tobakisaka 2 millions ya ba demandeurs d'emploi mais gouvernement ebisaki biso que ya créaka ba emploi plus koleka ba demandeurs d'emploi mais tomoni na parlement premier ministre ye moko ameki moi ko bongisa muke pona koloba ke non ezali moi kokoso makasi alors pona makambo etali université populaire d'abord on a précisé que tozala na commune ya Kalamu précisément na Matonge et na espace Bibi Play donc bande économique ya Kalamu nyonso tout bazana Matonge Kalamu Kauka Yolo pembeni nyonso tout wana baza université populaire et komi epa na bango lokola balukaki basengaki yango tozala na bango dimanche po tosola mambo o etali chômage oyo tozoloba que les populations congolaises tozali majoritairement composées na ba jeunes ou bazali actifs. Pe ba jeunes on a ndenge tolobi chaque année tant tozobi misaka 2 millions ya ba demandeurs d'emploi pe gouvernement a ebisaki biso que yé a créé kaka 100 000 chaque année au moni que 1 900 000 surtout ba yé bakate pa yoapi bakende ba yé bakate solution nini po ba zoa pour na ko pallier na problème wana o ezali ya chômage alors biso to kende pour na ko solola ko kabola makanisi na bango ndenge ndeko Steve a expliqué objectif to petina ya université populaire to kabola makanisi na bango elongo na bango totala boni tokoki ko luka moi solution peut-être solution en termes ya musala mais en termes ya ba suggestion ba projection nini tokoki ko sala po ete lobby soki ndeko Steve mutu akokoma na place ya ndeko Matata poni lobby azala devant conscience na ye po aloba ete to solo la kina bandeko ba pesa kinga ba recommandation bandeko ba pesa kinga directive nini ya kolanda po ete to meka ko résoudre problème ya chômage oyo bien que ndenge ndeko alobaki mutu moko te akoloba lelo ete na mbula mibale misatu ye akoya kosilisa chômage wana pamba te ezali chômage oyo to hérité yango uta 1960
oyo mundele atikaki biso azongaki biso tobandaki déjà ko détruire économie na biso kino na moi ya lelo oyo tozosala mukie mais oyo tobomi eleki ebele mingi. Donc makanisi wana nde tokende na yango devant bandeko na biso ba jeune pe ba mama ba tata nyonso tu oyo balandaka biso partout pona kosola mambo oyo etali mboka tozana baona kalamu pona to maniola autour ya makambo wana ya chômage totala boni tokoki kobunda po ete tocha ba solution pamba te na lobaki ndeko Steve mais na kati ya bandeko o bayaka ba jeune wana lobi mususu pe akoki kokoma na gestion akoki kokoma na bokondi et bandeko fo baye baete tango tokomaka na pouvoir na gestion ezalaka te po o mi tondisa na ba poche na yo ezalaka po ete o luka ko trouver solution ndenge balobaka kozwa bokonzi ezali privilège te mais ezalaka nde charge oyo umemi na mukongo na yo pona ko trouver solution epai ya bandeko 1,900,000 oyo babimaka mbula na ba université pona bazwa misala bayeba ndenge nini ba résoudre ba problème na bango oyo ndeko alobaki ya libala ya misala nyonso tuna ya bisika ya kofanda. Donc voilà un peu makambo oyo tokosola na bandeko na biso dimanche na Bibi Play na commune ya Kalamu. Avantage ya université populaire ezala lokola na telete ezala ya ke bino bolobi na masse bandeko pe batuni bino mituna bo répondre soki eza bisika bino boyebaki te bo apprendre à travers ndeko wana yango bandeko na ngai ya WhatsApp bazotuna balobi université populaire ezaka IPK Université populaire de Kinshasa ou bien eza IPC Université populaire du Congo. Non, université populaire, en tout cas, il faut topé ça nous longo ni to préciser que zali initiative yandeko honorable Muzitu et toza ko pesa e longo ni apona makanisi malamu wana zui ya ko kutanaka ko kutanisa bana mboka pona ko solola ko kabola makambo o etali mboka na bango. Et université populaire ezali UPC Nengolobi, université populaire du Congo, pambate ko tambola partout. Mais na eloko nyonso tout il faut que bandaka nanu na kati ya ndako na yo liboso ya kokende kotala epai ya voisin ndenge nini aza kovivre na bandeko na ye. Donc biso toza awa na Kinshasa, initiateur ya université populaire pour l'instant afandi azali kosala en tant que député na Kinshasa, il fallait abandango na Kinshasa amonisa ba preuve nango awa na Kinshasa pe lokola bandeko ya Kinshasa na ba commune nyonso lelo totamboli déjà na ba district misatu déjà dimanche tokozala na 4e district à Kinshasa. Donc au moni que Kinshasa mo bimbalelo et ndimi université populaire pe ba demande ezali ebele ezali partout. Avant to kota na émission na oyo tozala na Kalamu mais ndeko déjà ya Kasavu maintenant pona nini te boyaki kaka pa na biso il fallait bozala nde pa na biso to disons non na to sala makambo malembe so to silisi Kalamu to kotala ndeni to programme tozala partout. Donc ceux qui Kinshasa sili bandeko Équateur ti lelo toza na pression ya bandeko Équateur o baza kozela université populaire ilanda bango kuna bandeko ya Bakongo ya Bandundu kutu Kikwiti tongo midi poko baza kotika biso kimia te bandeko ya diaspora tobosa na pe bango te pamba te ndeko Eliezer balandaka o mingi bazolela université populaire wana base arrière. Donc bandeko wana ba congolais bazali kuna ebele bazomona masolo ezoloba mapona botomboli nkita ya mboka na bango pona kofongola bango bomoto ndenge nini okoki kokamba mboka et bazali vraiment intéressé pour être université populaire et pantana partout pona ko kabola makanisi na bango. Voilà, tu as presque na suka mwana mboka Steve tu vois ta condition ya pona université populaire et comme na sikaboui ezalaka nini ezaka muto yebani na ye eza muto abengi na téléphone eza ndenge nini pona université populaire ekende quelque part condition za ndeni. Oh, non, na Kinshasa d'abord, tolingaki to kende na ba district nyonso parce que la commune nyonso ils ont objectif mais ils ont à moyen terme, à court terme, fallait to ke na ba district nyonso mais changu loko ezali district ya monene ko le ba district nyonso parce que faut to lo ba que déjà ntsele, faut to rappeler la ngo, ils ont la superficie, il y a 22 communes. En dehors il y a Maluku. So Longoli Maluku, Ntsele Yango Moko, en termes de superficie, égale les 22 autres communes. Donc Yango, tant que tu sali Ntsele, Bana Chango Ebele, Banero le banque Ntsele za musika. Donc même par rapport à Bango Mona district, Baza Batua Chango, mais Barobeke za musika, Yango Chango, il fallait tout ça la séance mi-balé, 3e séance, tout ça là qui Yango Lissou na Chango na Masina, Nde Tokei Lissousou, Moko na ba district Moussoussou, Pe Toko Zonga,
dans chaque district, toluki commune musu tokoti. Pour la province, musu sur la planification. C'est vrai que tozo privilégié place aux réclamations et à makasi, mais de plus en plus réclamations est commis dans la province nyonso. Tozo un numéro on a vu sur le téléphone, province orientale si à Benga, Équateur kutukolobate, Sud Kivu baoti ko Benga. D'ailleurs bazo senga, on a vu ça il y a Kivu bazo senga que tolo baka na français parce que bango bazo kalingala na mwa mikakatano, mais tokota là parce que on a vu sur la Kinshasa pe la province mususu il y a ouest balingi lingala mingi, mais au fur et à mesure total la comment to comment corriger ma problème moi na langue nationale. Donc province nyonso bazo senga, donc tout ça la planification to créer ba équipe ebele ko permettre que tous na ba province nyonso peut-être na tango moké. Mais on a vu ça d'ailleurs dans l'université populaire et ça UPC comme université populaire du Congo, mais comme université populaire des Congolais parce que tout le KDP diaspora tout l'anda congolais place nyon so baza ata na ba Kuala Lumpur tout chapé université populaire kuna parce que au fur et à mesure photo e ba que moi ba français goza ata za na île moko mais ba votaka faut bande on a vu ça diaspora le quoi baza ba congolais faut pas voter à place nyon so accueilli ambassade na biso ko servir na ba bureau de vote. Donc photo tala ndeni to sala que bande on a vu ça diaspora ba électeur par conséquent université populaire faut concerner bango faut pas mater à Congo parce que très souvent balandi la rappel Congo na ba TV à bato mususu o bakendara ko filmer ba place au makamboza mabe comme si mboka na biso ezara bakulu na même si problème yali mais côté au paiement makambozo tambola yango ya malamu ezali donc bande on a biso à diaspora faut pas une attitude mon constructive démocratie ça débat à makanisi. Donc université populaire et comme kende kuna pono la kisabango que so balingi ba boy la makambo pouvoir azo salema azo sala ya mabe eza na ndenge moko ya malamu sans violence ba oui ko sala lango et lo onde ko permettre que mboka na biso kende liboso yango wana ko kende na violence izo sala que violence et appel la rappel violence yango mboka na biso zo tambola te pillage et bomaka économie guerre et bomaka pe mboka. Donc ilingo la kisate que soko ye na manduki ndoza mukambia malamu. Donc yango wana to lingi bitumba et ça mana ba idée peuple congolais à l'arbitre. Merci. Bandeko balandina bandi to sukisi awa ezali bongo émission auto sala kanabino tozo solo la makambo ba tribune tozo solo la makambo ya université populaire mais là qu'on a koloba ezanine omoni avantage ya ba tribune ngai na lobaka boye yona comme même pas chef de rue yoko banaka ko beta masolo nyonso zo beta ezaka ka théorie omoni Karl Marx avait dit bon ainsi de suite maintenant mutu oyo a gera atala lobi difficulté na zwa yango mwana mai soki oye ke bana place one sinon ko tuta na ndenge na tuta naka alakisi yo ça vous permet d'évoluer mais débat wana bino bolingité bino bolingi débat ya ndenge nini mutu aleki oh mota trop grand prêtre to liate yonde obwaki libanga après abenyi est-ce que olandi oye wana ya malonga pe mbongo ya mabanga eyaka combien $10 $10 yango moni na yebisaka bandeko yanga ba journaliste na bibolongo na journalisme mabanga nga naza journaliste professionnel te unique journaliste patriote du Congo izanga mbota trop na ya mbota trop wana et après yango na ba émission ya boeto benda kabino pour que to kanisse ensemble parce que ce qui m'a quand échanger na mboka hein ba prêtre ba ko diminuer yo so mona mboka mobimba ba preso na ba preso oza président ya nini oyo preso oza président ya nini tozo yeba te mboka mobimba zaka ba preso mboka mobimba ka ba maître ba champion tozo akate tokenda je olympique awa courir na biso ti ba kangi stade yes konde azoya finalement mais ce qui otuni ba maître au maître il suffit seulement lié kwanga en désordre a vimbi ba paquet au maître chaye na ring makambo ko sala akobima wana zo toka lokola mutu ba sopeli fi ya nani ya mai donc eza makambo ndengwana donc ce qui situation est changé bokomana ke makambo ya kiprezo wana ya toliate et cause la penzate yango to koloba est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur notre pays? Je vous l'ai toujours dit, un peuple sans question c'est un peuple sans réponse.
T'as la même confusion. Na lingi to réfléchir na bino. Qui est opposant? Est-ce que opposant ezali mutu oyo parce que alobi naza opposant de aza opposant ou bien opposant eza oyo pesa discours ya ke soki ovotenga na komi député na kozongisa cantine populaire na kofuta bamibali na bino bien eko komi kuna ozoloba lisusu te wana ndakoki kozala opposant to te. Opposant eza oyo akosa oyo okosa ke soki ngai na komi député mbudi bokofutama eke ti lelo ba chauffeur surtout ya ba particulier hémorroïde ndenge ezobeta bango kende kotala mokonzi bima bagarde na ye otiki biso kaka boye même nga na yaki pa mokonzi po kenda bikati natiki bino liso pasi ebele badivorsa babala na bango na bafacebook na bawhatsapp me baliance etikala kaka yo bala nani. Merci mwana mboka sti, merci à Maître Blanchard, merci na bande ko nyonso tu balanda kabiso menga na linga ko pesa merci na batu ebele ba o ba finga kabiso parce que tala kaka soki mutu afingi yote c'est katali o malamu te tokutani lisusu benda bango de